tozana rond-point ngaba embouteillage eleki makasi moya kotambola eza te moya kozonga nsima eza te moya kokende liboso eza te tomati likolo ya remorque mpo totala sikoyo evenema ndenge ezoleka. Donc 2024 oyo eza somo nanu tomona embouteillage ya boye te toyebi te soki ti 2030 tokotambola na mboka oyo. Donc de grand embouteillage oyo tolukela yango kombo ti tokoma 2030 toyebi te na Kinshasa soki tokotambola. Donc bato bazoteka pembe na nzela baklia baye kosomba circulation ekomi pasi bamoto mituka donc toza bloqué embouteillage na ya bato na ya bamoto na ya mituka donc tokangami place moko awa kutu soko tali étouffement eleki makasi motara sanzi pona étouffement motara sanzi pona étouffement tala ngaku tunauto pesa yema ya sopela na mutu donc somo awa donc moyen ezate somo tala bilu moko botala tala degré mutazo tambola likolo mutu donc awa eza somo donc soko tali kuna omona ke muto likolo mutu nyonso oyo eza mpona nini bafeti moko ezangi ntina ezangi mutu na makolo oyo ezokomisa vie difficile mpona koluka kosepela bato bakomi konyokwama lisusu. L'État atala makambo oyo eza makambo mosusu esengeli l'État atelema apekisa na mboka na biso po oyo eza lisusu normal te. Bafeti oyo toyebi ke soki batieli yango rigueur biloko ekolongwa bato bazosouffrir nanu bakomi lisusu kosouffrir de plus en plus. En plus boluka solution mpona bambouteillage oyo na mboka oyo bambouteillage ezalaka mais oyo ya 2024 eza significatif elakisi ke population ese multiplier lisusu. Alors faut koluka lolenge nini oyo esengeli koregle baproblème oyo. Donc awa biso toza likolo ya remorque mpona se kuna moya kotambola eza te tomati mpo tokima likolo ya remorque donc eza somo awa eza somo mutu na ntaba mati likolo ya mutu likolo ya mutu donc awa awa toza na rond-point ngaba embouteillage eleki makasi moya kotambola eza te moya kozonga nsima eza te moya kokende liboso eza te tomati likolo ya remorque mpo totala sikoyo evenema ndenge ezoleka. Donc 2024 oyo eza somo nanu tomona embouteillage ya boye te toyebi te soki ti 2030 tokotambola na mboka oyo. Donc de grand embouteillage oyo tolukela yango kombo ti tokoma 2030 toyebi te na Kinshasa soki tokotambola. Donc bato bazoteka pembe na nzela baklia baye kosomba circulation ekomi pasi bamoto mituka donc toza bloqué embouteillage na ya bato na ya bamoto na ya mituka donc tokangami place moko awa kutu soko tali étouffement eleki makasi motara sanzi pona étouffement tala ngaku tunauto pesa yema ya sopela na mutu donc somo awa donc moyen eza te somo tala bilu moko botala tala degré mutazo tambola likolo mutu donc awa eza somo donc soko tali kuna omona ke muto likolo mutu nyonso oyo eza mpona nini bafeti moko ezangi ntina ezangi mutu na makolo oyo ezokomisa vie difficile mpona koluka kosepela bato bakomi konyokwama lisusu. L'État atala makambo oyo eza makambo mosusu esengeli l'État atelema apekisa na mboka na biso po oyo eza lisusu normal te. Bafeti oyo toyebi ke soki batieli yango rigueur biloko ekolongwa bato bazosouffrir nanu bakomi lisusu kosouffrir de plus en plus. En plus boluka solution mpona bambouteillage oyo na mboka oyo bambouteillage ezalaka mais oyo ya 2024 eza significatif elakisi ke population ese multiplier lisusu. Alors faut koluka lolenge nini oyo esengeli koregle baproblème oyo. Donc awa biso toza likolo ya remorque mpona se kuna moya kotambola eza te tomati mpo tokima likolo ya remorque donc eza somo awa eza somo mutu na ntaba mati likolo ya mutu likolo ya mutu donc awa masolo ya moto botikela bawewa bamaseba masolo ya kwanga botikela bateke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto
olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.